Non, le bandit, c'est une série de victimes et il n'a pas besoin de jouer à ma mais l'autre, on a fallu bien, la fin a fallu, la vie n'a pas, puis on a fini à être comme matin. Mais courage, le roi de la forêt, à bêta d'aba bercy bazénit. Donc oui, ça fait mal, mais à ça da wera. Et ça t'es on délingue, bah c'est qui wera, to lingue ça ni, il est wera, il restera wera. Au ce manika fingi et ça m'a ramené. Les déranger au thé. Les déranger est l'autre. Les déranger est l'autre. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, et y a une idéologie à sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga la santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate? Eza kwa biso atokomi na biso ba combattre, to bana ko combattre sikoyo bana poto. Opo politique na bango eza bien té, donc bango ba ko ya osamra te pour politique na bango eza bien té. Eza sens té. Ezali loka amona no mona loka bavant, loka ndoto. Non ça. Oh. Après net jour à mariage ngamona loba. Oh mais attends, c'est moi quoi. Donc je suis mariée. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Ne boko kanga bango te parce que politique bango basala na politique te basala la musique so babengi bango basala ndeti propagande ba lesi bango mbongo ya bango na kati zanini. Toi, bon, ça la bonne boka, il est sur Anzela. Non, ce n'est pas bien. Basser na biso kala bakena ba poto na Anzela ba musicien. Oh. Moya ka toke na so mamonege. Tobo. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en gros, donc il m'a envoyé de
Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ça n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tamba. En tout cas, bienvenue à ce nouveau numéro qui reçoit pour vous celui qu'on appelle Passeport Rouge, Madame la mariée et moi Saliba, la Grâce Temo, la star. En tout cas, avec Grâce Temo, Tourmekapé, au bêta vraiment solo, moi et Belé au Saranate. Naboy ko pesa bino circonstances to kutaneli po e komao. Boya ki marambo be mo so la marambo ndeni donc ah ne na pesa bino bongo ti la que to so la nyonso na ke po sala bino bien que maman Lisette Lokange il faut que moi sinzamba ta la biso na père na ngai firme ma totalement iget mulunga na pesa bino moti na restaurant Yolo Ezopa Maréchal Souve Iesa na Dallas. C'est quand on a salué Grâce Temo pour commencer notre masolo. Bonjour Grâce Temo. Bonjour Nokaba na Valdi Tambwe. Bonjour na ba abonné nyon surtout ya film na pesi bango ba salam na bango place ba. En tout cas, na micro bo liboso bande ko nyon so na caméra bo ezam ko liboso. Malgré tout ça là on yo zate mais liboso na bo en tout cas félicitations pour na maïnyo so to likila yo. Oh, merci beaucoup. Merci. Et kendeni madame Pante. OK. Et qui est bien. Bien sûr, c'est le nom de mon mari. Je porte ça avec fierté et honneur. Voilà. Je déjà un commis Grâce Temo Pante. Donc voilà quoi. Je suis fière de ça. C'est que dernièrement, on a une publication sur YouTube. On a eu Grâce Temo papa au qui sert au sala soute. Mais on était mal mon beau-frère entrepreneur habité maman veut Lukaka. Atika apparaissait Stéphane Lukaka. Mon commis par la permission de mon mari. En tout cas, par la permission de mon mari, même Tinaïeb, c'est la permission de mon mari, bien sûr. Oh, ya. Bonjour. Ça va, femme Mario, lol. Tu comprenez, c'est l'ambiance de Koutani vraiment de moi en moi kala. Maréchal Souveillé ça. Papa fermé ma toute maille. Lisette Lokange, il faut que. Par la permission de son mari. Elle est ici. Voilà, par la permission de mon mari. Donc, tu sais que moi, une minute, non, c'est sur ma monté à Valdi. Donc, avant ça, il loco, Fombal Nanga, Toso, la Naye, Toyokani, Tozui, compromis à bien, Naïna Salia, parce que actuellement, on est surtout dans ça, il faut appeler, à part qu'on plaire, mais il faut appeler dans Nambal Nanga, tu vois. Donc, soit il y a CPLI, T. Et ça a moi bien été, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais déjà, ma camarade était moi déjà avant les balles s'il faut parler de mon travail, au moni YouTube et dans ça là. Balnanga, ça les grâce à vivre en Europe, à yebi ba youtubeur et belé. Biso emso a tozo en ma aventure. Il y a yebi que le YouTube et ça ça là au soko on a sérieux, tu vas gagner quelque chose. À kutanga na msala wana, a ko pekisanga ka te que parce que si on a une place à ça, on a bandé l'amkanatan pour na qui est caillou.
pona ki ekayu et bon pourquoi pas au pexanga awa non sala musala na ngani na sala ngo mais non sala ngo soutenir ba neko sala liboso et ça ce qu'on a ba zone rouge ba interdiction comme ebele donc ba futilité ba connerie ba blo ezanga mutunda makolo o ezanga non sens eza ko valoriser ngati to valoriser mbala ngati na ko sala ngo souté donc fona sala musala normal constructif voilà o batu ba tala ba comprendre que non eza musala eza ka te qui t'a rien à faire tu te réveilles un matin oui la caméra tu commences à dire de n'importe quoi c'est pas que je suis parfaite non bunda pour en tout cas na sala ngo eza moi cadré quoi na makasi ba conseil ba tout pene nzambe je sais que ça va aller mbala nga ko pexanga ba camarade en pexanga ba camarade pourquoi parce que bamoura o nazana bango bazara so ba camarade ba ko ma famille parce que au monde même apport na bango na ba organisation ya mariage na est-ce que camarade kaka ako ko matina niveau à s'impliquer bongo te et l'axi ke bolingo ezala ki tu vois donc il pas comprendre que bato nazala na bango ba o a comprendre que balinganga na ninga solo en pexanga bango te mais ba o a comprendre peut-être que il y a zape na vision comme na ngala ko même na sentiment ya ko mona elo mususu mutu musunga na kanga mane mais e musu na misu na ya ki mukolo na ki mobala monique il y a un ça ne va pas au boya aïe sanga que non en tout cas il faut éviter mutuana a relaxanga ba pour na ba contre o alingélité mais mutu a monique inconvénient za la risque za na ngote c'est normal mais même na ba moi ce que to zape suna ba ngote ndé to zala liboso tout comme on écoute on a déjà rarement moi je sors plus bêtement qu'à bonabimi non avant nabima faut ils appellent un programme n'attend son alamuki n'a pas ça mal dans un programme à journée qui aujourd'hui je vais faire ça na souka na ça là oui imprévu cause à la maintenant ça il faut on a prévenir pour assurer tu vois pour tozala qui tozala na kimia na couple na biso parce que toi non ba jeune marié ba PPIA ka de gauche de droite donc faut vraiment to bunda to bâtir non elo membre to tia fondement fondation enda pour se ça bien boton a mis autant de niveau au bolingi donc toi non na phase ya tia fondement donc pour notre fondement faut ça ba sacrifice à mambebele ba sacrifice c'est que elo mo pe oyo linga mingi mais muninga pas sepelane na ngoto tiki nan si pourquoi au tia à l'aise avec le temps on faire voir ils a capona ngate même yé ils a pena bilo mususu belé o sala lisusu te même yé pe après ça nga programme na journée soit linga sala loko o yé bisanga que non chérie je vais faire ça pour tozala en communion c'est pas même moral non voilà alors grâce vraiment félicitations à mon maturité comment bima pena boye ce que on peut ça nous ba na conseiller mais bien sûr maturité bima parce que au changer moi fréquentation là maintenant on a commis ko kanga mingi na bato ba bala avant ba conseil non yoka mingi donc oya malamu nozwa o mabe nozwa te donc oyoka bato ba pesa o ba bala liboso grâce au moni libala ne bandeli ezara moi pas si faut boye surtout biso na minute toza no esika monter les temps na région dans mobile na malgré tout ailleurs à chaque mois mais distance c'est créer moi frustration moi bruit donc surtout faut qu'on mettre vraiment mouton confiance pour la na kimia en fait. En tout cas, merci grâce nous avons ouvert le micro film na fimbo mais grâce tellement na habité mande maramozo kendele bon yo na mona loko chapena ki star ne to mona ba Miki Minaj ba Vivaka ba star nyonso limbisanga tikana lo bano bongo pourquoi pour na mona ndengo exposer marambo na presque malgré tout musu ya 4 bomba même ndengo exposer marambo na yo na mona yemo ba to musu poser moi une question je vais répondre ba do poser ba question na mona zo établir marambo susu non j'aurais un visa na préférer na va en Europe na habiter maman bo ke non au fait sur 100% naloba M sous 10 90 naloba mais tellement que j'ai une communauté nana bato balinganga partout dans le monde na ko tika bon pe kana qu'est-ce que c'était mon faut servir bango ba eba mon position nao te mon position zandenya moi goûte au goûter bango botala mais makambu moi je vis dans la discrétion voilà même temps moi j'ai qui batu bele bazala surpris donc je vis ça parce que ils ont fait partie à musala na ngai musala na biso ya la chroniqueuse ko la influenceuse donc faut partager moi ba contenu faut que ça là moi pour ne pas que communauté non et s'ennuyer et moi poser moins de questions donc c'est juste ça mais c'est pas que j'expose jamais ma vie et j'exposerai jamais ma vie et surtout mon mariage parce que na minute elle est loko za pression na minute dans le mariage na raté donc je viendrai jamais exposer mon mariage dans le réseau pour la répercussion dans l'encouragement. Avant de sauter l'étape du mariage, grâce témoin. On a marambango et ça là on est tombé que marambe si vraiment toqué n'a pas marambango là. Bon, au fait c'était ezali loka amo na nomo na loka bavant loka ndoto non ça na oh
Après, on est toujours en mariage. Oh, mais attends, c'est moi quoi. Donc, je suis mariée. Arrête de pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Donc ça fait ça. Donc ce sont des émotions moi inexplicables. Seul Batubaba là, n'a pas futur marié ne va comprendre ce que je suis en train de dire. C'était parmi mes meilleurs jours, il y a Vinanga. Donc je ne cesserai de dire merci, c'est Dieu qui a gagné et voilà quoi. En tout cas, merci Gastemo, mais Gastemo, tu peux taper ma solo, yosa moto, ou mêler dans le monde de la musique, petite sœur, un musicien, un collaborateur, une collaboratrice, un musicien. Mais comme les bons, on a fait une maison mère, il c'est cher, il y a fait une rançon, ou un bagage on est. Bon, et ça li moi pas si parce que tu espérais que Hassan abeta pour tout le monde qui tourne à biso pezola la mandambo. Mais bon, le cas examen ba combattant, ba on ba yebi combat na bango. Oh ba bundaka, peut-être pour na bango ba estimer que to commune na niveau en te que to fêter. To mettre ta musique comme si ça marchait alors que bango bazo mona que rien ne marche dans notre pays, ça n'engage que eux. Mais et c'est on ngé zalaka ki ba me retrouver mon terrain d'attente parce que culture pesa biloko etombola mboka. Culture pesa loko etombola mboka. Et ça parmi babiloko etombola vraiment mboka. Donc ba me retrouver terrain d'attente, ba combattant, na ba musicien pour en tout cas loko même confond. En tout cas pour Nawer Hassan et ça li pas si mais courage, le roi de la forêt, à beta da Bercy Bazénith. Donc oui ça fait mal mais à ça da wera. Et ça t'es on delingue baxaki wera to lingue sani il wera il restera wera. Ko ka tam sure ko bande ona so ba combattre to gende ko mo babe masomba lobi ndenge zawana mutazaka na kwa na aza crédible ya robeta a eza ndeko na so inosbi na bité on za ko kabula ban inosbi na bande ko na été. Bah faut se croire pourquoi ba lobi ka inosbi. On a mamba goma. Ah bon voilà peut-être. Voilà peut-être. En tout cas, mon terrain, mon combattant pour un terrain très glissant. Na lingo côté terrain on a été valdi. Na lingo côté terrain on a été parce que ngata na lobby échanger l'autre. Échanger et l'autre. Or mi ba combattant mais il y a eu de raisons que préfecture peut qu'on a et boy. Préfecture est boy par rapport à mon concert a fallu pour tout le monde ba déguer ça là. Donc ba boy na bango ba dégâts et mataki kitaki. En tout cas ngai na ba mutu pamba oyo. Ceux qui na ba niko loba ki non ba combattant bo sala ki bo échanger ni valdi. Donc on a posate parmi ba combattant na pe na communauté na ngai. Donc je respecte les combattants ba yebi combat na bango moko lesi la bango ba yebi. Mais ba trouver qu'à intérêt d'attente. C'est ce que je peux dire. En tout cas, merci Naebik Moura, tout ça pena Moura. Moura boaka chingom, boaka chingom. Te obi mande, yobi na ozong swana. Moura ndeni go. Bien kimizali, tamba batela. Dernièrement na monyo commission na statique OK. Comment bikenda kenda bwende ni ndeko na ngai. Ozozwa, ndebolo ba de terrain, ozozwa biso ozwa te. Te ça mon bon côté. Moi tout mon kam keka na sana Mbumbashi.
Et puis tout na grâce témo question voilà madame Mignon sur question sur Marambo écouter ni bon phénomène Hugo de la Forêt. Et puis yami Marambo on est ni vraiment. Bon et ça li passe hier. Ngana oka moi parce que balobi muto lien na selom sala zo salela. Muto lien na moto kinaye. Pourquoi bolibo 500 Marambo ka na ba musicien. Hein? Musicien za mutu a la musique na ye, a on a besoin homme politique soit sollicité, a on a besoin mutu nyonso. Bino boko kanga bango te parce que politique bango basala na politique te basala la musique so ba bengi bango basala ndeti propagande ba lesi bango mbongo ya bango na kati zanini botika bango basala msana bango dans le calme tout le monde ba daju ba yaka ba betara na kimia nyonso baza ba nationalité congolaise te. On comprend ici va changer la nationalité. So ba bi ba appliquer les bango piquer ah na kisa ba beta. Mais pourquoi bango ba ah ba na kimia ba beti. So comme biso comme ba problème. Non, ce n'est pas bien. Le monde qui vient na bebisi ba mbongo ya kokota ba tebele o fala me manazénit na ba comédien na ba mususu ya invitaki. Bon on est que perte parce que ils ont raté déjà sur ba pesi mon ambassade depuis qu'ils ont raté. Donc voilà, et ça la bien tatoué bande de ba combattre ba me kaipe ko revoir kawana parce que ba komi ko makambo et comme ba comment ça les komi ko ça na biso bien parce que au moment où biso ba succès biso peut toujours ça na YouTube ya muke wana ateza ya mingi te ba mise ba ozalaka na besoin na biso ke ba ko Zenith boy na ko tata validi na ko tata mura ozomona et ko faire partie na carrière na biso na ke poto na zonga ba kende ba zonga ozomona ke faire partie na carrière ne peut vimisi passeport na ye lelo ke soki komi bongo et komi ke ba tu ba komi ko kenda bango ko beta à l'aise to ozala na facilité ko kende parce que to ozala pe na ba musicien to ozala entouré na ba musicien to bino bo sala bongo bo ka ile biso banzela non ce n'est pas bien. Baser na biso kala bakenda ba poto na nzela ba musicien. Oh. Murayaka toke na soma monage. To bonga ba poto ke sko matanga mais to ça on se préparer mais moura de la presse. Biso pe mo ba pandisa ngo pe ba bi comportement na ce comme mo ba bisif moi trop to mi go sumbala nganda moi trop réaction ya kulutu na biso mama na biso mani de John avec kulutu na fali pour pana bito ya mbai mama ngonde ni te mutamta me ma charge na ye wana oloba te mutamta me ma charge na ye en tout cas parce que la vie au teke ça no bi wana oloba te point te mutamta me ma charge mo ba question musu na tuno ezali te na oloba letini na oloba letini seri makamba e victime ina baba biso to zwa makamba to no bimisa mais l'autre on a fallu bien na finga fallu te na vie nanga pe na finga été comme matin donc bateau bande ko traiter bango le quoi bazange il faut ba me ma charge ya bateau wana ngana za le matin donc voilà donc le bon à comprendre vraiment ça me sala donc ça me sala ngambu na ye donc voilà c'est ça ceux dans le bela fallu tant qu'artiste et musicien mbo canabiso tant que musicien on va faire partie de la carrière na ye il y a bien autour le bela la télévision donc voilà dans le baté que pour na kota na bango ce manika fingier et ça na bango voilà les déranger te déranger l'autre et déranger l'autre dès qu'on le bien que petit vieux au sol on a vieux dérangé ba manquer kulutu na yo te naza journaliste et naître na rolobela fali tant qu'actualité zali na rolobela donc somme ta fingi falinga yo déranger na l'autre ouais il va raison fingeli voilà André merci Moura mais tout ça wana na son so sur mukene le solo et concert Moura de la presse hormis phénomène Hugo de la Forêt il y a héritier Pasteur Moïse Mbiye, Fabregas Maïso, Oazé quoi. Kofi Olomide Fababé tapé na mikili en poto mena lire ma maison kendele oyo. Pour babi ba combattre ba komai ba kotagi lettre na préfecture ke ba toi na notre travail na pouvoir boyna boy ba preuve que tu ezali. Siko ce bateau na notre travail na pouvoir na préfecture à poto na pouvoir na bisa Kinshasa. Ba na correspondance ni. Pour nous comprendre plus ma maman c'est bon ba résister kuna ne ba résister tcha des poto kuna ba adopter bango. Vous comprenez? Ba adopter bango baza ba fa ceux qui ndenge nini ya origine potote ba adopter bango. Ce que bino bato bino bo adopter ba comme ko imposer bino makambo bino pe bozo sala ngona sens ni. Vraiment te ça sens te. Eza kwa biso to komi na biso ba combattre to banda ko combattre ce que yo ba na poto ba o baza origine penza ba original. Biso ce que to banda combattre bango po politique na bango eza bien te donc bango ba ko ya osamra te pour politique na bango eza bien te. Eza sens te. Tout ça va réaliste quand même. Donc voilà, tant tu souffres na bangotin, tant tu la nzala, tu la na bangotin, bon ba lia mais ba tin de la biso bon ba lia tout ça quand même battu. Donc voilà, en tout cas na nga contacter bande ko combattre ba meka mpe ko sunga biso po eza vraiment bien. En tout cas merci Moura mais le pesa limu ko l'enterrement ya matanga ya ndeko na biso Diane Makila na ebité Moura de la presse a ebara Diane Makila.
koyeba ye boete mais la télévision nando mona ye nando ko apprécier musala na ye parce que ando ça me bien, c'était parmi mes meilleures actrices on a mané ko apprécier na savoir faire na ye. Donc voilà yango moni ke lelo na ko participer to ko compatir na libota mobimba bande kone ba comédien na famille na ye biologique. Voilà moi de la presse à lire membre comment kende na Congo chaque fois tout le monde en est bandé on somme temps ya corporation théâtre temps mazo tika biso et singa kaka maman liva ya ko soutenir na mboko to zape na ministère ya culture et art n'aime-t-il déranger à côté voilà politique na kota tena lobani maman liva zo sunga parce que za maman za na motema malamu donc asunga raté pour na ceux qui culture ceux qui ni non asunga parce que azala motema na yewana nzamba pesa yi a continuer ko sala toujours parce que zo yedp ba famille belé d'abord moment où bazala ba difficulté net boye famille ba diane supposons bazaki na moi difficulté ceux bazaki m na 1000 et c'est un bakunda mutuna 3000 moi qui va comment une difficulté tant maman liva ya aider bango ba s'en sortir quand même. Donc voilà wana part wana na elo sort le baté mais babi liwe za rango partout mais il y a bande ko na biso côté maboke comment net moi bon mesano quoi ba changer mi tema au lobby ba changer mi tema ba bongola mi tema ba luka bokonza likolo ko bomba tout ko jalouser mutu na vie ezango na importance te pesa litomba te est-ce que le la maman au lobby on a ko le bakaya ngwana sur les sous ça moi analyse rétrospective mon kende ko na amour to ko pesa pe ndeko na so Mike la richesse mon raison mon ki pour ma ramonto mon ba raison nyonso ata nda mutu ko longola te to loba déjà 100% ma nyonso loba ki azan raison ya on peut to mon ezo salama ya on peut to mon ezo kokisama. Donc voilà ya wana ko teza ulika mo loba te poto loba ki déjà au moins te mutu ana na morgue me batu ba bundi batu ba swani batu ba fingani kana mutu na azan na morgue et l'ex bolingana raté ozomona parce que ce bolingana ki to bolingana en vrai muta na morgue bino bosabe mission kuna fingo kuna bimiso dio kuna na baby c'est de réputation na pas mobile non na bomelo libala oh wana za bolingo le souté. Donc voilà na mangamna soma ki la dit ça lobaki et ça a ça raison 100% pe yango ezo sala ma yango ezo kokisa ma yango ngara ko senga ba comédien ba koma na mitema ya ko lingana ya solo parce que biso même atana chronique ata to lingana na biso ya solo te meto za na mitema osala batu mabete si on bien to yebi ozomona bango siko ba lingana ka ya lukuta ya mbebo osala pe ozo profiter ko sala pe mutu mabe. Et pourtant biso sur la mokili to ya ka mutu mutazana date na journée ya ko bongela mutu mutazana date na journée ya ko kufela mutu mutazana date na journée ya ko changer makamnyo sa vie na ye to histoire à vie na ye. Donc voilà to inutile ko jalouser mutu inutile ya ko mona mutu mo sala e bonga pe na sala bona contre ya ngo moni kezo comme ça mona ba niveau yo. Donc voilà habitez-moi liloba suka poto ke ne matanga liloba suka ezaka to lela en tout cas courage dans ma famille nyonso oyo bazolela Diane en tout cas on est ensemble. En tout cas merci Hervé Malinga papa français to longo asko to kesko matanga les bébés de la presse Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.